La vie mambo mingi, la vie mambo mingi. Atini milano. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. C'est damadi tout. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. Bana qui bana de partout. Tout le monde. Pour s'abonner massivement à la chaîne des Amwa Kambo TV, des Amwa Kambo TV, des Amwa Kambo TV. Soki nzamba zaki mutu. Mais les chaînes alinga bana otala linga zala yango. Ba nous a kitoko ala to singa raté. Ah to bana ma bien politique musique. Social donc pour s'abonner massivement. Et ça la bien quoi. Frédéric Lendoé. Azata Nasira Sakovibrete. Bonjour très chers amis internautes, bien c'est merveille pour tout comme maestro de la presse congolaise. C'est mieux que nous live mikolo nous sala mais qui nous oule kapena na nzela bo. Moi live ka ndenge zalaka, ba bito bingo live sur le terrain donc na ozobet la minute tozana ba ndeko na biso tozaki non le tout sur la bango. Tole kana nzela mais du moins tout le monde y bango puis toujours sala na bango live oyo. Ebiki na mito Marie Gorette azolanda ngai. Ebiki Marie Gorette azolanda ngai. Bien maman. Vous tenez un regard dans l'anzila donc c'est qui vous tenez un regard dans la bande de konanga moko yo bomoni awa isusu bango yo bop sambote voilà il peut sambote alors pesa bo bonjour bato bola na biso bonjour bato bola na biso et puis kotoloba bonjour bato bola na biso vraiment dans bato bola na est-ce que bona on dit que bola na biso nous pena bola na biso wana monde déjà ba Marie Gorette azali wana balobi chef d'état-major les grands combattants na kata Paris balobi big salutation sans oublier le Viendou les nouveaux riches les États-Unis Azawana et maman lourd la suprême maman solution Azawana Roland Nangai Nazana Negonanga ou vous allez pemben ah yo comment le makasi Eric yo Eric voilà wana bomoni zali Eric alors tout ça kotona Yonani ibongo yo kuna nani voilà wana bomoni Nazana Eric Christian Najan Nazana Eric Christian Najan jusqu'au bout de l'année Eric Christian Najan en sous la bas tous appelés en sous la bas on a monté la branchée et puis boyeba pour une en sous la Christian Eric Najan là maintenant pas il y a Eric bonjour Eric comment on a Eric na piso yo mon pesa tout prendre pesa papa prendre pesa papa sali azapi ana goma soda papa na goma za soda est-ce que kolo makasi ana goma za soda papa za na goma za na soda Eric papa za na goma za na soda yo ana famille za na famille te bazali za na famille mais Eric za fazer Eric pour na nini préférer kokoma fazer déjà ma na bana na pa na ta mo sina bisuna na misana no toka ba mai lejo mbagangiranga abetana mwana na kima pale bandila na lobana makasi po baola na biso bayoka yesu mona bana na ndako na biso na tamos na ngai na kituka mai na toki mai ti asi ka gangi nga beti ngai na siki na kiminda ndio kisika ko kiminda siko yo na ndenge ozalaka ipata ta mwasi na yo na ndenge yo si retrouver na balabala ya malamu yo monizani ndako ya malamu mona za ndako alors Eric pona nini yo kimaka ndako mais lelo tuni lobi na ngai ya malamu eza ya kozala na ndako pour nite oluka moyen ozonga na ndako nazonga na bwana na kina shibiso tamas na so amoni ali abo nasala loteka mo kima bo donc papa tata mwasi na yo alela tanga mona kiyo na bona nozonga ki ozala pe na famille olie ukima yo moko sikoyo tata mwasi alobaki ni décision tata mwasi zakini ya ba bo na zonga ndako ozonga ndako siko Eric ozonga ndako mkoloni basanga bazonga sangai bakozonga sauto yo mofo zonga na zonga nga moko siko kasi yango bipo no tikala kito zongili suskoto pona nini ozonga kite ozonga mbala mo ndenge ozonga na bona na olia kiti olata kipe olata ete mais dis-moi ozonga ki na ndako olia ki pona nini otikala no kamba mo na ndako te Eric pona otikala ka na ndako te siko na ne ozana baba bolala wapi na triangle wana na triangle ka libanda bosko soki elangi tulala peka wana Eric pourtant ndako ezali
Donc on a boy lelo poko zone na bo salo elo monte. Elo te. Ba salo te. Parce que yo préféré na ozano libanda. Ko lia bolia na ndeni. Ko ya pa to le tumba pine. Ba bien na ngaka tsina oketika. Ok oteka pon olia. Ça va Eric na tikiono na ena awa. Bien bande ko botsko ka bino moko lolenge Eric alobi. Lolenge nini Eric alongwa na ndako. Lolenge nini Eric a se retrouva na balabala. Raison boyoki et puis Eric azana ba moyen studio zonga na ndako mais jusque là Eric a continué kozana na balabala mais to continuer na Eric Marie Gorette na continuer musala na ye awa yo ba kiyo nani Christian yo Christian bonjour d'abord bonjour Christian yo bisa biso na balando ba olanda biso Christian yo aussi retrouva na balabala po nani na loko na kona baba lo mama makasi na loko na kona baba. Biso tikela mbongo ati siko ya nini mbongo ati mbongo ya ti oui vale kina ba classe na ke some ba ma passer ati a pesa siko na ko sambo yana bisamba moko tuna mbongo ati mba moko bando beta ngapen ndalo kwanyo beta mba moko azisusu azisusu nzeta abambira ana mtu ba bando ko tubasande na kina. Est-ce que yo moko skota ngova na kaboy au réseau naka wana pene ko keko za la raison ya malamu pona yo ko kimanda ndenge yo mo pena mi kibo moto na kibo moto na yo omona ngota la raison pena yo kimanda mama na na saki me ya mabe esala ki osaki mabe alors ndako za wapi na matete ndako za na matete obi Christian comment Christian Christian siko lelo soko bezo na ndako baboti d'abord baboti na yo ebi o basantanga pona yo baluka yo to baluka o tetango kimi ndako batiki na bango pe baluka yo kaka bomona na pena bandeko na membre famille omona na net na banani luka jana kutana nakutana na vaze na biso abisa mama bina lokoma kasa kondi na kokonda akondi na kokonda osana combien de temps libanda un mois ça déjà un mois yango oza libanda Christian za libanda parce que Christian un mois ebele te okozonga ndako ti na bona no kene na ndako okendaki parce que Christian est-ce que so bezonga na ndako ba obenga nao ba boya ozonga baboya poani papa moi aboka bana ete mwana ete aboya poani bon c'est plateau ba oboya babi mama yo lui que voisin alobaki mama akondi ko na yo ko aboya poani Christian no yo préfère no va no libanda no libanda nga yo préfère no va no libanda parce que libanda bo vivandeni so embule beti na elanga bo vivandeni butumba na bino bapine c'est bon wana ezala ki Christian eto oti kosola na ye no mo boyoki raison ya Christian lobi ye Christian lobi bapesa ka mbongo do bo santi bino mo lolingi nini ye mo alobi donc c'est que tout ba raison ya bana ba komi na balabala les moi ebele mutamutaza na ba raison na ye alors sans plus tarder dans susu waza mpanzi ya Christian na yende to sur la Christian ça y est apusa na pembe na yo kini kuna ya bien on continue tout sur na Olivier hein? Jean oui on a comme tout quoi les gens ils ont comme Bible parce que Jean y d'abord non est-ce que ça me là pour un Jean a ça me là hein ya Jean ça me là na funda Jean ça me là pour un parce que Jean yo yebisa na ba na biso yo kimanda kopona pata moi na bino baboti non personnel baboti bazana bana matadi yo uta matadi oyina kini est-ce que baboti no bazana matadi bayebi ke yo koma fazer bayebi te sikoyo bayebi te yo koma fazer est-ce que ozwa tata robenga bango ozani numéro wa téléphone ozani numéro wa téléphone te siko okoluka ba moyen te yo so ozona matadi oyebi pa la bino siko okoluka moyen te zaki non o me permettre yo ozonga pa la bino na matadi moi ils étaient pour l'année yo préféré na kozana na libanda na okoma no fazer ils avaient préférence na ils avaient une préférence na okoma no fazer siko tabalo nyokola biso babene so ba fimbo pa mona ta mosi na biso moi ta mosi na bino ndi yango okosanga ite
bon ce que lelo initiative yi ki non Jean azonga ndako osani nakozonga pe okozonga pe mais ce que olinga kozonga na te bakebeta est-ce que obula pe ke lobi ozala papa ozala na vie na yo mo boye ozala pe organiser osali foyer na yo bana na yo na mwasi na yo pe na ndako vous comprenez la question te na bibo okanisaka pe ke non lobi ozala papa donc papa oyo aza na bana na ye ana mwasi na ye na ndako na ye na libota na ye sikoyo ntango okanisaka bongo obulaka okosala ndenge nini mpo koma bongo parce que fozonga ndako okitanga mais ekole ekoma ofele vrai ou faux uniforme eza te okende classe sikoyo nayebi boye ntango yo ozobake no fozonga na ndako mpo okoma ndenge na tuni wana obi fozonga na ndako okende kotanga mais oloba lelo uniforme eza te sikoyo tokosala nini mpo na yo ozonga ngane lo na banga kuna soka na ki ndako bakizongisa matani bakizongisa matani so donc yo banga ndeko kozonga matani oh obanga kozonga matani ndeni wana te pa baboti na yo parce que lelo oza libanda oza fazer eza bien te olala libanda fozonga na ndako enfenge na ndako bayeba ke non mwana azonga ke mwana yo bike no baboti no bayebi te ke non yo ozala fazer mais ezala bien pe opportunité malamu bazongisa matani c'est que yo préfère na ovano libanda olala no na balabala kasi yango na fo yo zonga na ndako no bazongisa matani Christian nani Jean yo za 40e de la famille za 3e parce que dans ce qui na zungi Jean akomaki fazer parce que tata mwasi na komeka konyokola akangaki ondoki te sikoyo na o nesko kulala libanda na yo na o vanaki pa tata mwasi noni eleki que c'est pour ni tozonga bien, très chers amis internet, votre aime le serviteur merveille Kodituka. C'est toujours votre émission noire et blanc en live, qui t'assure le terrain, tout le caloleng solo la na bato. Ah, tout ça dans Kinshasa, on a toujours sur la enfant de la rue, enfant abandonné, enfant de la rue, fazer, rotobenga na libanda, fazer, banu bala libanda. Na bandi boki moko na moko pesi o ezali raison na ya okimela ndaku. Alors tellement to courir derrière le temps. Na bandi pona le to solo na bango a première partie mais deuxième partie to solo na bango wana to kundola su ba makambo mususu pour que bino bo découvrir toujours le lenge makambozo. Tambola yo ba komo nani Eric. Alors pesa quelques personnes mbote ba olanda. Oui ba na mutute. C'est que pesa ka ba to ka mbote na bino. Le bas Marie Gorette mbote na yo. Voilà. Elle n'a pas ouais pas ya Jean pesa mbote na Marie Gorette pe bato ba olanda biso. Kuna Christian. Vraiment wana na komina suka ya émission bo s'abonner massivement parce que toi nous ça la boyer toi nous ça la boyer pour na bino bo s'abonner massivement dans nos kita sur le terrain pour na to solaka na baïnyo surtout to ba nous kuta na bango sengeli intéressé